Très cher abonné des Fantastiques Info Télévision, Mbo Tenabino. Voilà, tu dois répondre un peu à l'appel et bandeko Oyo. Bazo na posa ya ba concession, topé ba terrain Oyo, ezangi maïté, Oyo ezali accessible, Oyo ezape na biloko, déjà lonama, le rôle ba arbre fruitier, le rôle nzete ya safoutier, Oyo bozali komona na bilili. Attendez par là, tozali awa na kati ya village ya Manenga oyo ezali mpona kokoma yango. Soki ozali na entrée ya quartier 1 ya kala, ozwi bamoto wana ya 3 pinettes okomi na njili brasserie okofuta 1000 à 1500 francs. Après opusani na njili brasserie ozwi bamoto ezokende to mituka ezokende Manenga okomi, kasi yango ezali na Manenga oyo ebengami na nkombo ya Manenga école. Esika ete 10 hectares mosusu ebimi parce que tozali na 10 hectares ya famille ya batito oyo ezali kokende deja, kasi kaka pembeni na yango 10 hectares mosusu esili komonana oyo ezali pembeni ya mai boye, oyo ezali pembeni ya mai. Donc ezali pe kaka terrain ya ndeko oyo azalaki na poto kasi akoma kovanda naye mpe na kini awa aza na besoin à dégager 10 hectares na ye par rapport à makambo oyo aza na yango. Ozomona mai ndenge ezali, ozoka mai nde ezolela yango. Voilà, donc idéal pour bandeko baza na besoin kosala ba pisciculture mpe kosala ba jardin nde basali kaka boye. Okokontinue ba jardin na yo ebele na ndenge ezali. Eza mpe na ba quelques arbres fruitiers ezali deja na kati ya terrain awa. Donc ezali 10 hectares oyo ezali kotekama awa na kati ya Manenga. Bozomona meme ata banzete ya makemba oyo elonami. Donc mai nde likambo ya mai yango oyo ezali safoutier mpe ezali awa deja oyo ebotaka pe deja. Donc yango occasion epesameli biso mpona bandeko oyo bakozala na besoin ya kozwa terrain afin kasala misala na ye. Donc yango oyo occasion emonani awa. Tomoni ezali jardin basali toujours na kati ya concession. Je vais avancer un peu mpona kotalisa bino kuna mwa esobe na zamba elandi kuna, me mai yango wana ezali okosala beta na yo na ndenge olingi, ekozala vraiment malamu. Donc yango oyo awa moni mwa esobe kuna mpe zamba ezali yango wana. Donc image yango wana oyo totalisi. Donc moto azoteka yango azali mwana poto kasi aza na Kinshasa, ye azoteka 10 hectares na ye wana kati ya Manenga. Donc voilà terrain yango oyo nde bomoni. Alors atie yango na 2500 $ par hectare osololi mpona ozwa terrain. Donc aza na posa mbongo obengi okiti na otali terrain soki oapresie yango bosololi na ye afin ke ozwi terrain na oposali misala na yo awa na kati ya village ya Manenga na kati ya Kinshasa. Botala mai yango oyo. Donc mai yango oyo, mai oyo ezali ke eza mai ezouta na source, okosalela yango etan okofongola yango ndenge olingi. Omoni eza wana pression te, mai oyo eza adaptable mpona kosalela yango ba etan tout ça. Donc voilà opportunité oyo totambolaki mokolo ya lelo mpona kotalisa bino awa na kati ya village ya Manenga. École terrain oyo ezali disponible awa na kati ya Manenga. Donc bolilaki un peu trop, j'ai fait un effort ngamona kita vraiment pour nous avoir détails nyonso. Et je vais prendre aussi les coordonnées. Il y a GPS, il y a terrain. Okoki kosala na visite ya terrain awa même ata oza en distance otali ba coordonnées otali esika ezali na kopesa na ngai yango eza nango problème te. Donc partager vidéo mpona bandeko baza na besoin bazwa ba terrain mpona kosala misala ya bilanga awa na kati ya Kinshasa, et précisément na nzela ya njili brasserie na commune ya Mongafula na village ya Manenga. Donc yango tokomi na suka.
Voilà, tala yango oyo. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV. Interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Priorité devient réalité. Réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora.